Wera na Sankara de Kunta baweli nini? Eske kisi ya wenge mesomer esengi Elia Sankara to ndenge nini? Eske Wera abimi na mwasi ya Sankara to likambo nini? Eske Sankara abimi na être féminin moko na famille ya Wera na États-Unis to ndenge nini? Eske Sankara ayibi mbongo to abanda komela mbongo ou bien ndenge nini? Eske Sankara ye mutu asimbaka kisi ya mesomer alinga lekisa Wera to ndenge nini? Bandeko, makambo ezali minene. Mpote bapapa, bamama, bandeko. Mpote barando na barandonete. Mpote batoyo balingaka ranto na ba oyo balingaka rando te. Mpote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ndenge na wuti koloba na ebandeli. Nakanisa bolobaka miziki ya Congo ezali na kisi ya kosakana te. Alors tango boko tanga bongo na ndimite bomonaka mesomer ezanga kisi. Ata toyebi Wera son toyokaka asambelaka. Frère Patrice azali ndeko ya Wera son. Mama Sideji Mampata, mama Pasteur, me bino nyonso bolongolaka ide ya kisi te fo ezala na mesomer. Alors bandeko, eske ezali kisi ya Wera to kisi ya mesomer to Sankara nganga ya mesomer nde ezosenga mutu moko akende pote concert ya Zénith eningisama pe carrière ya mesomer ezonga ndenge ezalaki ou bien ndenge nini? Eske Sankara de Kunta ndenge amesana na famille ya Wera son kosakana na badadi na bagradi ngiama misuni oyo tango aza kodenda oza kotala penza nzoto oyo eleki tremple na elengi. Eske Sankara de Kunta alie na mokuse, abimi na mokuse, amate tremple adendi ayoki elengi na nzoto ya gradi ngiama o bien ndenge nini? Bandeko, eza kaka hypothèse, bosilika te. Tout chemin mène à Rando, tout chemin mène à Karine Mokonzi. Mais Karine Mokonzi azala makambo te. Alors, bandeko, c'est possible pe au mona Karine aza, on sait jamais. Mais non, awa sikoyo komba Karine ezolobama te, toloba kaka makambo yo tozomona. Sankara de Kunta balobi alongwe. Sankara de Kunta alobi alinga démissionné, azananu malinga démissionné. Tozoyoka kuna ba Papi Prince, batu ya mesomer bakomi kotake Sankara oyo bataka ye jamais. Sankara oyo ba respecte tout le temps. Mais likambo nini eza koleka. Bandeko selon ngai Papa Robo eloko oyo eza koleka. Likambo oyo eza koleka. Likambo oyo ekoki koleka na minute oyo te bandeko. Ezali Sankara de Kunta amoni tango ya kokabwana ekoki. Sankara de Kunta
amoni ntango akokoka ekoki ubie sa amonaki. Mpo na kanisa soki bolandi même émission ya ndeko na biso Bolokoko, na kanisa soki bomoni ndeko ya mwasi wana alobelaka fere asala ba émission mpo na Sankara, atuna ye soki azalaka moto ya maison mère to azalaka moto afali, parce que biso nyonso tokoma komona 2021 banda e banda toyokaka Sankara asalaka promotion mingi ya Fally Ipupa ke promotion ya maison mère. Donc Sankara sa bandaki kotante chance na ye epai ya le king Fally Ipupa. Eza likambo moko te oyo ekotia ye na wera na mobulu. Ezali teke abimi na mwasi moko na mwana lokola Grady Ngiama, non. Wana baza famille bamesana pe Sankara arespectaka bango lokola papaleki. Bango pe bazwake lokola papaleki na bango. Sankara ezala balingi batyai na kisi ou bien ninga lekisa kisi, non, eza pe likambo ya kisi te. Werason asambelaka na ye, atanga Bible, abetaka prière avant asala likambo. Mwasi na ye mama Siriji Mampata tomonaka ateyaka asalaka ba prière na ye pe aza na comportement moko ya bien na banda na ye na ndaku, baza femme fidèle. Alors likambo moko te ezali oyo etali kisi, likambo moko te ezali ya adultère to ya mosinzo to ya inceste to ya nini, eza likambo moko wana te. Eza kaka Sankara de Kunta akomi mutu moko oyo alingi akota na victime, alingi azala sikoyo proche alobelaka Fally Ipupa ndenge kaka aza kolobela wera. Surtout lokola maison mère eyokanaka lisusu makasi te, le king Fally Ipupa nde mutu azoyokana makasi pe na niveau international. Alors Sankara de Kunta lokola aza pe na facilité ya ko voyager, aza na mukanda pe ba se fréquenter mingi vraiment na Fally Ipupa, voire même ki amitié na bango e ya susu makasi. Alors lokola Sankara de Kunta ki amitié eye makasi, considération na respect oyo Fally Ipupa aza kopesa ye, Sankara de Kunta de plus en plus azokoma attiré, aza kokende ndenge kaka tobendaka basi. Alors Sankara de Kunta amitiki aza kokende, yango wana boza komona séparation ye na Werason ese esalama toloba kaka. Mais sikoyo bazolinga bamemango na pratique. Donc banda 2021 et banda séparation ya Sankara de Kunta na Werason se salama nango, Sankara akoma attaché makasi na Fally Ipupa banda ba 2020 kututoloba tina mukola lelo oyo tomonaka na image na kanisa, sans image na kanisa depuis ba 2016 tango mosusu sa banda kokangama déjà na Fally Ipupa. Alors Sankara de Kunta alingi nde atika Werason akende banda vine ye sika na oya ye camarade ami d'enfance Fally Ipupa pote akoma le fou de Fally Ipupa. Ezali na kanisa selon ngai Papa Robo ndenge na analyse, ezali likambo ya mpungu te, ezali likambo ya kisi te, ezali likambo ya mwasi te, eza pe likambo ya mbongo te, eza kaka likambo nde Sankara alingi achange, akontinue kodondwa ndenge kaka adondwa na nsima ya Werason. Alors bato ya maison mère en tout cas soki ba papier prince bato mosusu bakomi koloba na Sankara, ezali mabete, ezali normal parce que modèle Sankara awumeli na Werason. En tout cas nanu
tomona moto moko te awumeli modèle Sankara na Werason leader ya musique nakanisa ba leader baza ebele na kati ya musique nano tomona moto moko te o tomona kada image asalaka makambo ebele lokola Sankara akangama na Werason tomona ngo pa ba musicien mususu en tout cas azali te. Bien sûr, tous les musiciens, azana domestique nandaku, asali pe bambu mbula et belé kole quand même Sankara ne telegram pa o Koffi Olomide azana mutamusala na ye awumela mbule belé me wana azali Sankara te azakaka domestique oyandaku asala kaka donc domestique uti dobenga ye babenga bango ba majordome donc bazaba tumoko plus que domestique, plus que ba musicien, plus que ndakwango yango moko. Ba yebaka lupangu complet ndengeza, ba yebaka na ba mpuku na ba mpese bisika bazalaka. Ba yebi nyonso, donc ba majordome. Donc ba wana oya Koffi awumela pe. Mais Sankara de Kunta yé azali spécial. Donc na génération ya musique banda musique a Congo banda motuloko la Sankara azalaka ka moko epai ya Werason pe mbiso nyonso toyebaki ye na Werason eloko ekokabola bango ezakaka liwa. Yango wana soki Sankara kei et que ça la Werason choc. Ça c'est vrai. Donc, ezaka ndenge moko soki Werason a longoli Sankara, a lingisu Sankara la pembe neite et que ça la Sankara choc na nenga ko sakana te. Et lingi koloba boye na bango mi balé oyo azui idée à séparer na muninga yende mutu akotika muninga na choc. Yango soki ba papi le prince batu ya maison mère ba komi koloba mabe pona Sankara parce que ezola kisa Sankara mutatiki Werason na pasi atiki maison mère na pasi yango wana fo baloba na ye kaka bongo po esengeli baloba na ye pona ko se défouler pambate oyo Sankara atiki na sima ezali vraiment douleur. Sankara sakenda atazoloba aninga démissionné to ata komi lokolo moko kuna lokolo moko kotoyo mais Sankara de Kunta sakenda depuis 2021 kakoyo ou bien depuis 2020 2019 na yebite mais 2020 2021 ba image na kati internet elobaka yango moko yango wana soki Sankara de Kunta accueilli vraiment atiki maison mère atiki Werason même ngai papa robo atana kipaka makambo na bango te mais ekosala ngai pasi po ngai pe na souhaiter penza bazala kaka ensemble Sankara azala toujours na kati ya maison mère azala toujours pene wera pambate azali plaisir kozala plaisir ya Werason pe Werason azali na plaisir ndenge Sankara azaka pembeni na ye. Sankara azaka ka plaisir pa ya Werason te mais pas ya bato maison mère. Asukisi pe na maison mère kaka te tina famille biologique ya Werason tina famille oya libota na bana ya Werason voire même tango bana ya Werason bakobala bako souhaiter papa leki na bango Sankara azala yango wana douleur ekosala bato ebele siko pona douleur wana nga papa robo ndenge na kanisi en tout cas soki Sankara kei même ngai na ko regretter makasi ekosala nga vraiment moi bien te na kosepela te na komona ngo eloko ya bien te na modèle bazalaka pe na modèle bawumeli pamba te bango eloko biso na bino toyebi oyo ekokokabola bango ezakaka liwa. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamenangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi à Combat TV. Bonjour, bonsoir, Balandinho, ya Elengi à Combat. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamenangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ceux qui topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, Maxime Tolong Lazaki. Il y a boss Nabiso JP Kiama. Nzamenangai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu es mbote belé, na mon boss JP Kiama, on a rosa insaote. Donc on a quoi les katisana, napesi mon boss JP Kiama, boss des boss.